ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Prends bon courage à pas de son métier, car la paresse c'est par de puni. C'est par ton travail que ton pays va se développer. Celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. Ntango bazo kabela yo okomi moumbu ya moto azo kabela yo. Nzamba kopambola yo ndena mosala ozosala. Soko salite kolia pete. Nzamba kisi na kisali moso asala ki mosala mikolo. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de De La Foi Télévision, vous tous qui nous suivez sur Internet, notamment sur notre chaîne YouTube, GN Fondement Télévision, la chaîne que vous aimez, vous tous, Congolais de la diaspora. Voilà, l'émission ici, c'est cette émission qui vous permet d'avoir toutes les informations concernant la commune de Ndjili. Voilà pourquoi Tolobaratan Union Sokeba Ndjiloise, na Bandjilois Nyonso, Bakinoise, na Bakinois, Bakongolaise, na Bakongolais, vraiment, Bisika Nabino, Yakoye Bela, Oezali Makambozo, le Kana commune Ndjil, commune Oekenda Sango, Tobenga Kango, capitale, ya district ya Tchango. Donc, veut dire, Bana Tchango Bayebi, que capitale ya district ya Tchango, ezalaka bongo commune ya Ndjil oyo lelo ezali bongo dirigé na yemoko monsieur le bourgmestre Mbumba Ngalie Mapapi oazo pesa elengi oazali espoir ya jeunesse ndjiloise. Alors bandjilois bango balingaka mingi ko réfléchir pona développement ya commune na biso bambote belé na bandeko nyonso balanda biso kuna na wenza mitraille. Donc boza vraiment ebelé na wenza seti boza ebelé na wenza mangobo boza ebelé obo mesana kolanda émission na biso na wenza 6 pe to bosani binote boza vraiment ebelé ba mama bazolanda biso na sekoma kuna do boza vraiment ebelé ba mbote ebelé na bino nyonso obo pesa biso confiance. Alors édition na biso ya lelo et qu'on a basé beaucoup plus na supervision oyo yemoko bourgmestre ya commune Ndjil ayebi na kosala après avoir coupé ça matériel ya assainissement na ba chef ba quartier. Déjà tout a kolandango semaine passée na bilili ya papa Nabiso Lucien Moussoungaï, vraiment bakisi la raye hein motema ya maman Rose, maman Rosette. Azali bongo assisté na yemoko grâce Mindele, donc assistant oazo Simba pe bilili poto komela bino na banda kuna bino. Merci na confiance obo pesaka de la foi télévision, merci na confiance obo pesaka GN Fondement Télévision. Merci surtout na bino nyonso ba fan ya émission na biso Echo de Ndjili. Alors sans plus tarder, yamboketo kende mwa musika na masolo tozobeta lelo ya supervision ya tournée oyo bourgmestre abi na kosala pona kotala kolandela ba misala tozonga nano na bilili oyo tango bourgmestre azosala remise ya ba matériel parce que télévision ezalaka radio te, il faut ba image eloba ba kino baloba mingi mingi vidéo elakisa. Donc ba vidéo ya papa Lucien elakisa biso ndenge ni bourgmestre asala ki remise ya ba matériel ya assainissement et pas ya ba chef de quartier, ba chef de rue nyonso ya commune Ndjil. Neto kozonga maintenant to beta masolo ya supervision parce que tango pesa ki matériel a beta ki c'était na ba service nyonso ya sécurité ou ezali na commune Ndjil ayebisi même ba commandant ya ba siat ya ba sous-siat ba landela salongo ezonga awa na commune Ndjil tous les samedis na tongo. Alors le lopeto za bongo samedi toye banakotala ndenge nini bourgmestre asali tourner na ye awa na commune Ndjil kotala soki réellement misala oye atindaki bato basala ba chef ba quartier ba chef de rue soki basali misala yango. Alors tolanda d'abord remise à matériel bongo tokozonga tobeta maintenant misala topé masolo ya tourner oyo bourgmestre a outi kosala soki toza même langage na réalisateur ya émission na ngai je cite Lucien Moussoungaï tozozonga poto beta masolo oyo toyokanaki biso na bino. C'est parti.
Tobengi, chef de quartier 8. Quartier 8. Chef de quartier 1. Je rappelle que remise est à titre symbolique. Voilà, merci beaucoup. Pour vous rappeler que remise est déjà symbolique. Coordonnateur Yakin Bopeto, Zala Kuna Ozoape Yayo, Nawate, Zala Kuna. Attention, chant. Ah, il l'a. Voilà, le chef de quartier Nyonso va servi. Ils ont charge, hein? Quartier 12, Azawap. Ah, ok. Ozokate, hein? Moi, mon doux, le fait gros bêtate. Non, non, ça suffit. L'âne ne tombera jamais. Papa, jardin na binoté, hein? Les enfants na repète la quartier, les enfants na jardin, les enfants na bilangaté, les enfants na repète la quartier. Na biso bolingo elalisaki na libanda nyonso po balobaki na ye mabe mingi na kombo na bana sa innocent nakomi mona pasi mpona nini yokotala te mamoninga oyo bazali bayanga nanga na mayele kasi soki bolingo ekotrude yamai Nous allons accompagner le gouvernement provincial, nous allons accompagner beaucoup de Ndjili dans l'assainissement, beaucoup plus sur le boulevard, dans le quartier 12, quartier 1 et puis quartier 8. Et le bourgmestre va remettre officiellement de l'eau pour les léopards. Merci beaucoup. Et pendant ce temps, le commandant et la brigade
il y a assainissement, il y a commune, va amener les bourgmestres sur le boulevard, accompagné de la presse et du commandant des districts. Vous accompagnez les bourgmestres pour poser officiellement le poubelle public sur le boulevard. Et il va encore poser dans l'arrêt Transco. Et le bourgmestre va revenir. Nous allons chanter l'hymne national pour la fin de cette cérémonie. On vous laisse en compagnie de belles mélodies. Commandant des districts, bourgmestre adjoint. Ah, le bourgmestre va d'abord. Le bourgmestre va d'abord remettre officiellement la moto au coordonnateur. Il y a cellule, il y a assainissement, il y a commune. Et ensuite, il va aller sur le boulevard pour poser officiellement la poubelle. Commandant, vous pouvez accompagner les chefs. Musique, ok. Pour la musique, pour la musique. Merci beaucoup, Bandeko, Banjiloise, Banjilois. Merci beaucoup, internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. Il y a de la foi télévision. Je pense que beaucoup de monde a peine no comment. Tout le monde n'est beaucoup mais ça quitte na terrain. Tout le monde n'est pas l'année. Ba service union so travailler sur l'assainissement na cadre ya salon on a biso ya chaque samedi. Alors tout le monde ba interpellation ndenge salemi. Tout le monde ndenge a interpellé bandeko ba o bazana ba boutique, bandeko bazana ba maison oyo eza ba maison commerciale na likambo etali salon. Tout le monde ndenge lobeli bandeko ba tenancier ya ba terrasse ya ba bar ndenge makambo salongo ezotinda mutu nyonso akota parce que idéologie oyo ya njili bopeto oyo eza na kati ya idéologie ya Kinshasa bopeto ezosenga mayele ya mutu nyonso pe implication ya mutu nyonso. Alors awa mena to l'axabino par exemple makambo bourgmestre akuti na quartier 7 mingi na bureau ya quartier 7 total makambo bourgmestre akuti na bureau ya quartier 7 pendenge nini asololi na chef ya quartier 7 hein toyoka interpellation au bourgmestre salié et même bourgmestre asololi na ba population au baza environnant population environnante plutôt il y a bureau ya quartier 7 ndenge nini a interpellé bango par rapport ya salité pendenge nini azokoloba na bango que soki ba continuer na ko bebisa ba balabala vraiment l'état ko appliquer mibeko voire même ko kanga bango par rapport ya salité au bazotia na kati ya commune na biso tolanda bourgmestre Papi Mbumba Ngalema ndenge nini alandili makambo ya salubrité kuna na quartier 7 toza mingi kaka na commune Njili. Tozo saluer honorable André Mouloa waza un grand notable ya Tchangu pe Njili. Tozo saluer honorable Dakingoma un grand notable ya Njili, véritable Njilois hein. Donc bambote belé. Alors tolanda bongo tozonga tobeta masolo o etikali na biso. Les gens sont comme ça. Mon camion, c'est là. Vous devez autoriser ça? Non, ils ne m'ont pas demandé. Même à oui.
bango ya point oh ya point ya ni la jaune. Ça ne va pas ici. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous comprenez là? Oui, il est là. C'est un locataire. Un locataire public. Papa, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Chef, vous l'expert. Maman, ça va? Oui, ça va. C'est le bourgmestre de la commune d'Enjili. Merci, maman. Nazali Kotambola, on a pour ça la contrôle, na ba venu, na ba parcelle, landisama na mobeko. Mais la première fois na yo, alors qui passe, il y a un accéléré. Apeni na bino soki bokalisi kaka tosuka kaka na balabala minene bokalisi kaka kosuka kaka na balabala minene mbala oyo bokome yawa lokota na bapeni faye babarealité bapeni tala niveau bapupu basalite La douche là. C'est même on est dans le bâti. L'hôpital est dans le bâti. Oui, papa. Oui, oui. Papa, yo là la carte. Ya una solo ba yo la la carte. O de la lupango wana kuna. Madame veut parler avec nous. Maman, je sais pas comment ça va. Ce qui n'a pas été on a payé d'abord. Merci papa. Maï Oyo, oui, tout ça a marché. Mais dès qu'il marchait, que tu as pas il y a voisin, marché que tu as pas il y a ça papa. Il y a tout ça samedi. Samedi prochain, des obiments. La presse va dire qu'il va nous donc, na ba sanité, on va disposition. Ça me dit qu'on n'a rien à foutre la situation et à bien. C'est pourquoi maman, on va dire les gens on a respect, avec l'éducation, c'est 100 000 €. Du quartier fait à ça. Déjà l'ennemi qui est la banque, on la place. Voilà, merci beaucoup Lucien Moussoungaï na grâce Mindele na ba image kitoko bozo pesa biso. Alors sans plus tarder, wana toti kolanda ndenge nini yemoko bourgmestre asali interpellation et pas ya chef à quartier 7 mais aussi par rapport à la population oazo ko environné quartier wana 7 na salité otokuti pene ya bureau wana. Alors awa tolingi to kota maintenant na wenze ya quartier 7. Total maintenant constant nini oezana kata vraiment tozo interpeller banjilwa wenze ezalaka bisika oyo batu bazokende ko teka pe bazokende ko somba mais botala makambo ezo selema na kata wenza 7 o batu musu batongi banda kuna bango ya kolala kaka place wana o do makambo iko salima te mezo salima na kata wenza 7 toyoka pe ndenge ye moko bourgmestre a interpeller population et là on a sepeli vraiment to landango bongo to yoka biso moko parce que beaucoup mettre ça ko interpeller ba maman ba papa o bazana kata winda 7 pe to ko yoka pe bandeko mususu o ba mengi ko talisa ba doléance na bango et pas ya beaucoup mettre ba yebisa beaucoup mettre ba posa o ya bango soke zanini. Alors na ordre d'idée wana ndeto ko zonga na bilili na biso ya mboke tozo a tourner ya beaucoup mettre na kata winda 7 tokozwa d'abord makambo population à lobby na micro na biso ya Echo d'Enjili pe après que toyoka makambo population à lobby ne tokozwa interview oyo yemoko bourgmestre a accordé na ba maman ya wenze ya 7 na ba papa ba vendeur na ba vendeuse ya wenze 7 tokoyoka nini o bourgmestre a lobby na bango pe décision nini o azozwa pona marché wana
bongo tokozonga to chité parce que to komi vraiment kokoma na suka ya émission na biso to landa maramezo salima na wenza quartier 7. Papa na ofe situation moko ya passe. Loba. Wese oyo ya lopango oyo ebima. Babimisa badali na libanda na biso. Babimisa badali na libanda. Tozo souffrir des années. Ate olobi bayoka ate. Na koma tie pa papa bayoka ate. Wese na mawaya mwana tangu ni paso ate pima. Bapepa ikute putani. Ane libanda. Ya lopango. Bayebi basa babo nyoko maboye bato akati. Merci. Merci, bonne note. Hein? Merci. Pourquoi on a eu pourquoi on a eu autant de dollars? Merci. Dans la marché à 7, Nayoki, par rapport et belé à marché. Nayenga moko lelo na sala awa eza pasi mingi. Wenze oya munene ya njili ya marché 7 eza lisusu te ndenge ezalaki. Ekomi bandaku ya kofanda mutula mutu akomi ala mukia ye akati ndambu na ye atongi oyo alingi kotonga. Mais lelo lokola na leki na moni yango bandeko batongi bitonga tonga la marché oyo atongi anga plutôt oyo pe atongi ndaku soki ayebi ke eza na kati ya terrain ya marché amizela déjà ba disposition po ntango na kozonga awa na kozonga nde mpona aplike mobeko soki leta apesaki omwa ndambo esika otya mwa kabine yo bendi malembe komi ya ndako na balokataire otie clôture okozwa yango mikanda soki wapi mais eza terrain ya leta balokola bourgmestre na rassure bino nazozonga awa ntango nazoya nakoya na tracteur nyonso oyebika tonga na bele ya marché azwaki titre précaire atia bongo liango bokanda lopangu amizela déjà ba disposition mpona koya awa tokoaplike mobeko ndenge baaplike mpe na bacommune mosusu toyokani l'État akoya kolongola yango message ndenge napesa bino yango wana bopasa kimia tokoya poke marché oyo ezonga na lolenge Tozo saluer vraiment sans plus tarder bébé mongo tolingaka ye mingi bébé Daniel Bosongo Botuli. Voilà, bébé Daniel Bosongo Botuli, salutations à toi. Bambo tebele na baboti na yo pe na bandeko na yo nyonso. Bo pambolama veut dire njile pambolama. Bino pe na libota mobima bo pambolama. Merci beaucoup na bandeko nyonso bozo landa de la foi télévision. Merci na bino bolingaka émission Écho de Njili. Donc ba coordonnées na biso ezali affiché en bas ya ba écran na bino bobenga biso partout. Bobenga biso partout ozali tenancier ya bar, ozali pasteur olingi église na yo eza na Njili to lobelango. Ozali homme d'affaires, ozali notable ya Njili.
ozana posa to lobela yo na émission oyo Écho de Njili benga biso na ba émission na biso benga biso plutôt na ba numéro oyo eza wana affiché peut te rekota en contact na yo ezala ba université ba école oyo eza na kati ya commune ya Njili bo benga biso to solo la to beta masolo na bino mbote belé hein na yemoko DVD veut dire ya linga mingi ba benga ye valise ya Nzambe donc DVD ba mbote ebele cordon Jean-Christophe Malela, cordon Jean-Christophe Malela, Bambote Belé, Mamarit, hein, veut dire Bambote Belé, to saluer ba continuons si a commune Njili, Yemoko, chef de bureau, hein, veut dire Bambote Belé, ba chef de quartier Nyos, ya commune Njili, Bambote Belé, bientôt là, tozo kota na ba quartier Nyos, pe na ba balabala Nyos, poto beta masolo, ya commune na biso, ya Njili, donc salutation distinguée à celui qu'on appelle Monsieur Papi Mbumba, Ngaliema, hein, donc veut dire beaucoup mais na biso ya commune Njili wazola na idéologie ya yemoko Jantiningo Bilambaka wazali bongo hein, gouverneur le gouv ya ville na biso ya Kinshasa province na biso ya Kinshasa sans oublier yemoko le chef de l'état wazo pesa ba moyen pour que Kinshasa bopeto et comme une réalité donc Fati Béton bambote belé pe ba continuance ya RDC bozala na opposition bozala na pouvoir bozala na société civile ba église donc tout saluer tout le monde tout travailler la main dans la main pour que assainissement et comme matérialiser à wana ville à Kinshasa pe na RDC Mubimba et puis tolité na likambo etali insécurité na ba province nyonso sécurité ezonga pour que Congolais à vivre na kimia na kati ya mboka na ye. Voilà, merci beaucoup à Lucien Moussoungaï qui était derrière la caméra pour nous prendre ces belles images. Merci aussi à notre assistant Grâce Mindele, mais aussi à celle que j'appelle Maman Rose, Maman Rosette, Maman Merveille, Diakimu Tutenda, Bambote, Ebele, Bopambolama, hein, veut dire Congo et Pambolama, Njili et Pambolama, Kinshasa et Pambolama, pourquoi pas Écho de Njili et Pambolama. Merci et restez branchés sur De La Foi Télévision, restez branchés sur GN Fondement Télévision, restez branchés sur Écho de Njili bientôt pour Namasolo et Asika. Merci. Par ton travail, que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Prends bon courage à pas de son métier. Car la paresse est par de puni. C'est par ton travail ton pays va se développer. Celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. Ntango bazo kabela yo okomi moumbu ya moto azo kabela yo. Nzamba kopambola yo nde na mosala ozosala. Soko salite kolia pete. Nzamba la kisi na kisali.